Saratola TV. Kuma de miga ese lungni kuma. Nana olinge lisusu. Viana mtavanda anaye boy na bo net mo photo alingi mobali nae. Donc écoutez na ba maladie, na ba problème tozala mona banzoto o mama yango memiet. Saratola TV. Mimi na liwa par rapport mais bimisa ba preuve ngo parce que to mona ba obenga na mobali nani na ngwa Saratola TV. Les artistes comédiens, Tozawa. Voilà, Miraye, ça y est, artistes comédiens, on est en Basiliki, Babetaye, donc artistes comédiens, tout Basiliki, Babetaye. Ils sont dans tout Tozawa, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Tu as vu, mon bala Miraye, ça y est, Saratola TV. Mobala zuka na Luanda wa mobala zuka na Luanda donc il passe. Viens moi ça la ke bien pose bien mirenda kuma ya ezlelonge kuma lo monika Deniles. Pétage. Saratola TV. Nami tuni pe susu est-ce que tant de kona aimé atindela qui maloba na to pa ebisa qui apesa qui na ba preuve parce que son mutalobi qui ya bimana mobile no pendant 3 ans. Muto azoyebi sanga zara na poto mais ngala mbai nanga to ana Kishasa pona ndima il faut ba preuve ezala Saratola TV. Yona uti ko benga yenene tsango donc eza mamwike ezo ngba mama mibali makambo ya mibali do makambo ya mibali. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Saratola Télévision, Tozali Kaka Awa, même tenue, même plateau, même kitty, en tout cas, même décor, Tozali Awa, une façon, il y a ça, il a une monsala nanenge bolingaka, une façon aussi de vous informer par rapport à la situation au Ezo Koleka, la disparition de notre maman Miraye, ça pour les intimes, une comédienne, au Azali na CV, au Azali na parcours, au Azali na makamwe, belé, maman, Azali na mboko, ya Kinshasa, na monde théâtral, maman, yo, bazali ba icône vraiment ya théâtre na biso mais liwana ye en tout cas et la musi makambo ebele et bimisi makambo ebele o biso tozo ko déplorer o tozo ko fustiger na énergie ya souka parce que nous devons respecter le mort et cette question je me pose toujours pourquoi après la mort ya ba vedette na biso il y a toujours des choses o et tout chacun na ba personnalité na bango o et tout chacun na ba famille na bango o donc et ça la capacité vous les entourages ya bandeko o est-ce que besoin qu'attend ya ko réfléchir que Batou Oyo ba mérite un respect parce que le mort il faut qu'on respecte bango. Ici nous allons vous mettre des audios Oyo et qu'on a peut-être moko il y a des inquiétudes il y a bande ko ebele et qu'on a la peloko la réponse il y a ba question ebele Batou bazo ko tourna Miraye ça ou bien maman Oyo mosusu mais ba kombo nyonso bazo ko tanga bango nyonso bazali ba comédienne place pas ces ali place problème et ça voilà. Pourquoi je dirais un grand merci à maman Nyonso bazo continuer ko sala musala malamu na théâtre à Congo. Je dirais un grand merci à maman Dinanan la douce, un grand merci aussi à maman Top Wato, un grand merci à maman Milo, un grand merci à maman Moseka, un grand merci à maman Nyonso ba Mimika Bongo, un grand merci à Belvi Kondila patron à Poutine, un grand merci à Ursule Pechanga Mobutu. La ville est très calme bandeko. Merci parce que vous êtes restés juste dans musala na bino et vous continuez toujours à œuvrer dans le bon. Bandeko Balandi, film Nabino face à face est déjà disponible le 4e épisode de Kotaki Lobby, Lelo na 16h comme d'habitude. Bellard production, Baotier Labino 5e épisode. Ezali un film rempli de conseils, rempli de choses. Je suis Miezi Azali Nassima caméra, Baotier Labino extrait nango awa. Une façon européenne Sabino goût, ya bande annonce. Poétine Labino directement boke ne kolanda film wana. Toza atana problème mokote na mutu na sena mokili parce que nous craignons que Dieu et nous devons respecter les 10 commandements. Oyo papa Atike la biso oezali katina Bible. Maman Bijou Mketani, que le bon Dieu vous bénisse, maman, avec toute la famille, avec papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, Kilo ya ma mère à Calgary. Un grand merci à vous, maman. Un grand merci à maman Deborah, maman Zozo, hein, la femme de papa Noé Mabakala Nzinga, maman Zozo, mère à triplé. Un grand merci à vous. Un grand merci à maman Yvette Mbangu. Un grand merci à toi, Aurélie Mafuka. Mafuka yaba Aurélie. Un grand merci aussi à Bertin Kondembongo.
propre Bertin Konde Mbongo propre Josué Okomoning Sakaka tout son a commis place donc on a besoin kaka oncle Dago Vicente Azwaka plan oncle Dago Vicente faut solo là oncle Dago Vicente faut solo là Josué ce qui to leki ayoki maman Elve Ibaraté en tout cas et cause un problème à Kasi Awa Bandeko Balandi c'est comme ça que nous faisons émission Nabiso Mokolo Alelo le personne on a dédicace à Kawana ce sont mes parents et pas nanga baza ba parents et pas nanga c'est la famille et donc en tout cas dédicace Awa et loba Bercy nyonso ça s'achète nyonso et futamaka mais ba owana yanga bazali ba ayant droit bazalaka ba ayant droit en tout cas baza ba ayant droit. Donc voilà, Bango Kande Natikala Nazala na Bango. Un grand merci aussi na bandeko nyonso oyo bakozali bakuya ko la émission oyo bandeko nanga il y a le maire fan en tout cas, je peux jamais vous oublier ma mère fan président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karouan, Fatou do Conti, Makiala Kumba, Sol Mbemba, Jenny Beta industriel Tatapo et Fapekato bazali tellement ébélé tolinga abino mingi ba mère fan je souhaite tozongi nanzila machine tozo élément puis on se retrouve tout justement après parce que lelo tozo za la kana ba audio oyo eza na téléphone merci Saratola TV yo kangami kana héritier yaya muto abomaki nzoto a travailler ka luka ki asala biloko po yo tika nango yo pe boma nzoto luka yo tango bota mwana tika nango yo to ko mi benga héritier za mwana yo bota esopa o bato baseka ko essa pipi le sili yo ka réponse toke luka na ya obweta yo kelo ko yaya yo mando lo banza be ce n'est pas maman oya mupanzi aza ba publier mike merci d'accord c'est bon Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. J'ai l'habitude de vous dire qu'ici nous mettons juste extrait, l'intégralité. Il faut aller suivre ça sur Belleville Télévision, Yeruzalem, Pépinière, machine à production en tout cas. Et vous avez quelque chose de bien face à face. Ça va vous aider. Belé bande konanga, papa nanga, yaya nanga bande konanga. Toute la famille, beaucoup de la film wana. Ofandi na papa na mama na bana na baleki na banoko na ba voisine misusu wana balinga kota la télévision mingi wana okoti si bango botali yango en tout cas beaucoup partager savoir connaissance et vous avez quelque chose de bien je suis déjà avec maman Saratola sur ce plateau une façon il y a la émission Oyo, il y a moyen il y a la deuxième analyse sur ces sujets pour nous il y a le lot pour la disparition de maman Nabiso Miraye Samena Lobiete Nzambe abati la famille naie ba condoléances aussi na famille naie artistique na famille naie biologique que son âme repose en peine ndenge to mesana koloba lo sambo pe eleka totikana nos distractions. Maman Sarah, bonjour. Bonjour papa Tadi. Excusez monsieur à téléphone pour non moi je ngaso que ça pour la business c'est normal en tout cas. Donc toyaka pour nos salles la boulot n'est-ce pas? Ouais, c'est le travail donc c'est ça. Azo qui pepe mukie ndekona biso balinga biso mingi pe batala biso bana besoin osomba mwa biloko mike nde nazo répondre en tout cas mbote na bato nyonso tu botala biso ngai na papa Tadi ba meilleur fan du monde ba sponsor na biso et puis bato bolinga biso quoi na ba bonne na biso. Très bien, maman Miraye ça ne plus, tout ça là qui est déjà la première émission ou deuxième émission, mais sur sa mort on cite le nom de son mari qui aurait occasionné en Nzela il y a infidélité maman Sarah, na ko tchape ba audio awa okoyoka ngo. À chaque fois l'infidélité ya mibali et ezobomisa basi à chaque fois l'infidélité et ezokokota ba perte na ba famille belé lokola pe moi influencé tu peux dire quoi surtout na milieu ya ba comédien infidélité ta dezo dépendre na ba couple ba tunde ba linganela ki ndenge batambolaka eloko lo beleza te parce que infidélité za
comportement ya mutu na mutu eza façon ya bolingo ya batu na batu nde balinganelelaki sifo bakabwana bakabwani sifo infidélité ya eye euti kota mwasi kota mobali donc infidélité eza thème mobimba ya monene ya redécortiquer sur yango mais kolobaki ba infidélité comme la bandeko na biso ba comédien eza lango ndenge ka batu nanga batu po mutu mususu pe akokuta mobali apesi mbongo apesi nyonso mais mwasi azaka infidèle. Très bien. Mwasi pa kokuta na mobali pa kokuta na mwasi moko aza fidèle aza respect asalela ke nyonso aza poli et tout mais mobali azoyibaka libanda donc c'est compliqué sur cette affaire voilà. Voilà, merci Ezali makambu ya malamu te mais aujourd'hui Sarah lorsque la mort frappe na porte ya ba comédien souvent on accuse kaka bango na bango ba comédien ya kozala ba auteur ndakisa pe ya mama oyo tuzuka ba kombo ya bandeko o ba tourna na bango et pas ya de Londres patati patata analyse nini okoki kosala sur la vie nanu ya ba comédien par rapport à vie privée na bango na vie professionnelle au lelo nyonso comment mélanger sur la place publique. Eza ba comédien ka te ba personne publique nyonso ya basi. Très bien. Ba bima presque na mibali ka moko. Ah oui. Hein. Ah oui hein. Ah oui. Mibali wana nyonso to batala bango. Omona tam susu abima na X. Z ebité. Ye wana pa bimana Z ye wana pa bimana Y ye wana pa donc abimana bango presque nyonso azakana oya kaboina oya komina oya kaboina oya komina o so azwaki comédien alongwe pas comédien et pas chroniqueur alongwe pas chroniqueur qui pas danser ce sont de mêmes personnes baza au rond-point kawana yango monaka barando ya ba comédienne mingi ya basi utana mibali barando pe ya ba comédienne mingi ya mibali utana basi. Très bien. Au mona mwasi mwaza azabima mwasi wana azabima naye na poto tuka pas azabima na tête toyoka témoignage ya Yolan Malula mwasi de Londres asape mwasi mutu mususu do bango so atiki yo akina o atiki ndo mona barando belé o eza et pas ba personne publique ba personnalité publique wana mona et utara mingi na bato batala biso. Ah très bien mais bato ya mabe makasi na monde teza babandeko na biso ya mibali bango nde ba créa so tali pe so tali ba chroniqueur na biso ebele ba chroniqueuse za basi ba bebanela ka ba mécène na mibali. Ah oui. Toto mona Jaël Awat clochard d'ailleurs ngam na yakana comment ni na Joe nani Gauthier Mascotte. Ah ok tala biso nyonso to yebi kombo ya Gauthier mais comme ya koluka. Gauthier o mona ke ye wana ka koto Gloria Gauthier Mascotte abwaka kae côté kuna Gauthier Mascotte finalement Gauthier Mascotte aza mécène mais a créé pe bazizani et pas ba chroniqueuse ebele. La confusion ebele voilà. Au mona même combo babaki koto ya Willy Musheni koda mboka ya Willy aza partout. Partout oui. Ce sont des personnes ba mécène wana o ekotisipe batu na ba conflit ebele na mibali. Très bien. Ibala poto surtout na basi ya poto baza ba obstacle akina ye atiki akomina ye kuna atiki akomina ye kuna et créer a poto ba problème ba rancune makambe baby. Voilà pourquoi na ba liwa ya ba comédien au mona mingi bande ko na mo ba comédien bazala po ba mbanda. Ah oui. Suzi bantu akufaki ati. Ba vérité bima toyoka makamba Teresa on comprend donc ozomona bazaka bango na bango bazo rompre ka bango na bango donc ce sont de mêmes personnes ba même mibali wana kaka ba tournera au rond entre bango ya on moni pesoi basali relation mo approfondie na mibali yango et comment atina sukate parce qu'il y a trop de désaventures. So aujourd'hui coquette banda coquette amuta média amuta télévision peka. Ah oui. Amuta télévision donc alongwe na chronique à côté na théâtre basala ka bongo au moins parce ba danseuse to roula ka bongo donc vous comprenez les avis moko trop sale en fait. C'est compliqué. Ya ngwana moni me marabaran de belé. C'est possible ba comédien so ba kufie za ka comédien mutana kataliwa. Ezala kana. En tout cas, ça sera quelque chose de bien ceux qui te soient conscience et aussi une femme ba maman nanga.
Banzo Tonabino, ce n'est pas n'importe quel mobile, il faudra mériter. Oui, être une personne publique, être vedette, aux amis, moi, si moi, comme na yo etanga maka. Oui, ce qui peut kilote na yo, jupe na yo, robe na yo, pantalon na yo, et ça la kilo le la combo na yo, ça fait quelque chose de bien. Comment? Ba tumisu soupe ba yebi ke ndenge zabwe x oyo abimagana Josué. Mais azo luka Josué pe kaka abimana ye lisusu ayeba ye lisusu. Tout ça peut-être à cause d'un $1000, à cause d'un 500, à cause d'un nin. Yaya kibo mutuna biso eleki nyonso, eleki mbongo. Et la majorité ce sont des personnes au bayebi nzambete. Ezali ba faux chrétiens ceux qui se cachent derrière la Bible pour que ça la babilo ba bumoko grave. Il faut faire très attention mes frères et sœurs. Nous n'avons qu'une seule vie. La vie est au singlier. La vie est au singlier. Et belé ba comment lo ba été et ko mamanga ne longité. Et ko yebanate. Et ko kendete akolongola akokende na yango te. Ah mais mango te tika na nzoto nga. Maman ba kendaka na yango, je vous informe que ba kendaka na yango. Moi je vous informe que ba kendaka na yango et si la rapé. Non, Sarah. Vous savez, biso toi na plateau, tous moi grâce à ya côté les ma peut-être ya offrande moi 2000 personnes balaninga, moi 3000 personnes balaninga. Il faut pas toi na ba profiter na quelque chose. Tout mascara ba vérité. Mais sœurs, la majorité de personnes quand ils viennent comme ça vers vous, ba ya ka kozwa eloko mo boy ba kendaka na yango. O botika la nango etikali be pave. Etikali be pave, lokola nzambe si akela ngo bongo etikali. De forme eza yango, mais fond, il n'y a plus rien. La fond, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les femmes, vous devez vous respecter. Aujourd'hui, et ça, là, pas si aux autres, moi, si moi, abimana X, abimana Y, abimana ti, na ba Y, na abali na A, ti na Z, moko atikali konoré ye azate. Azate. Moi, si azalaka moto kilo, moto dignité, moto dans le baka, non. Que le bon Dieu m'aide, que je puisse trouver une bonne femme. Eh, Yesu. En tout cas, des fois, ça me choque. Amen, 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 amen. Tu sais, amen, amen. S'il vous plaît. Bon amoni awa na papa à Tomoli, na réalisateur à Tomoli. Amen, amen, amen. S'il vous plaît, Sarah. Tu sais que Sarah, ouais, non, je dis que le bon Dieu m'aide que je trouve une bonne femme. En tout cas, Sarah, même si c'est une fille, maman n'a atéka makala. Son papa a cordonnier. Maman n'a atéka mapa. Papa n'a pousse-poussé. Mais au moins que ça soit une femme, une fille consciente. Alléluia, alléluia, alléluia. Holy Spirit. Moi, ça me choque. Daddy, I'm mourning his femme is you. S'il vous plaît, Sarah, je peux finir avec ces petits conseils, pardon. Oh, Jesus. Sarah, je regardais à la télé, j'ai vu une fille il y a 20 ans, s'il vous plaît. Une fille de 20 ans. T'as dit qu'on a ça là, hein? Mais oui, il faut que je me marie. Ça, c'est. Même Zambé à Yebi. Oui, voilà. D'accord. Tu continues comme ça. Sarah, Tala, on a ligne oui, c'est-à-dire, la satire, ma mère, mon Dieu, c'est-à-dire la le bien. La bien, d'accord. La à la célibataire. Non, maman, je suis célibataire responsable. Ouais, je suis pas ce genre des personnes qui passent na elongia même pendant que donc azankoy. Je passe ce temps. Ça, il y a aucune personne que on a fanda bunakiti pour me rendre compte na azalate. Je suis conscient. Sarah, si aujourd'hui noko sayo, noko sa papa Diego afandiana, noko sa Josué, noko sa ba maman na ba papa bazo landanga. Mais conscience nanga, si je sais que je suis dans quelque chose, Sarah, tôt ou tard, et qu'on finir par Kobima Libanda. Et ces jours wana oinanga. Au moniti ndenge nga zalana yo. Si je profite de Sarah,
dans le mal. Sarah, le jour où vérité et kobima que je suis dans le mal contre yo o inanga. Attends, Seigneur, pardon, o limbisanga, mais o zalasiko kakana moi et l'autre moment bouekati na moto. Je fais un effort, Sarah, na vidanga, d'être vrai avec les gens. Ta prière. Non, to zala a. Je vis une fille de 20 ans. Parmi les filles, s'il vous plaît, Sarah. Non, moi, la pas ta disco, belle sœur a servi beaucoup la s'il vous plaît. Parce que moi, Tata Sarah. Ouais, ça viendra avec le temps. Ah, non, n'abandonne jamais ses enfants. Voilà. Je vis une fille de 20 ans. Moi, il y a 2003 ou 2004. Je vis les choses, moi, non, à Zosala, na télévision, na ba vidéo, et bimi, na ba etandoike. J'ai eu pitié de moi-même. J'ai eu pitié de la génération. J'ai pitié de la jeunesse. Je suis allé encore trop loin. Je vis une autre vidéo d'une fille, ce qui a 18 ans, ou 19 ans. Je pleurais chez moi à la maison. Biso tokozwa nini. Biso tokokuta nini. Quand une fille a commis plus qu'une actrice, il y a un film X pendant qu'elle est encore chez ses parents. Vous savez combien cette fille vit naïe et zoko beba malé mais ti lobby nanda. C'est comme ça que vous et belé bazali bae o bazoko contribuer na ba divorce, ba femme bazoko tika na bango moko ba papa bango moko. Moi, je suis tellement, tellement comment sévère et pas moi si le bêtise d'une femme et l'elisanga. Attends, mais mis le bimé boité mais na 4 et l'elisanga. Non, point faible boité. Non, Sarah, moi je maîtrise pas le bêtise. Les femmes, batendakana yango. Et si la cas, oh, ezamo ngwate et si la cas, oh. Musicien moi yemba chabali a soki te vaut mieux épaula mais épaula na mutu na yo époli na ndenge ya malamu bato mutili ba moni époli mais devant Dieu ozali malamu. Mes sœurs ba maman nanga na donner ya leçon te na mutu masumu makasi na mutu masumu makasi peut-être passé nanga pe eza bien te mais depuis jour na zwa conscience na linga ko partager mon abino. Les femmes, respectez-vous. Ba immeuble bozomona etongama na Kinshasa, la majorité ezotongama kaka ne loko bolo bakawana ke bakena na ngote esilaka te. Soyez prudents. La majorité, ils vont se marier, mais bah ou mais la tena mabala ba bota pété. Et belé ils vont rester juste kana molimo, ya servitude wana. Nzambe abattre la biso. Voilà, je souhaite toujours continuer émission na biso. Les femmes, prenez vos responsabilités à même Maman Sarah. Na kolinga tiko tozo na no moi audio oyo poto luka moito continuer ensemble na yo poto luka moito ça la analyse audio oyo et outil Angola. Audio oyo et outil Angola. To meka koyo kango ensemble na bino et puis na audio oyo ne to luka moito ça la ba analyse. Et ce que nous faisons ici est servir à bino lokola ba conseil. Omoninga Mona Maman Sarah a tokotaka tokoti moi ambiance moko boye tokoti si moi eloko mo boye pour vous amener na makambo tozoko sala po bozwa temps ya kolandango. Non, beaucoup c'est que oui mais yaya retenez quelque chose. Quelque chose. Évangile est refait mais l'évangélisation ça demande de l'argent. Nous là malheureusement Bappé ça a dignité dans action de grâce. Mais suivons hein, Maman Sarah tout là ensemble. Mobala zuka na Luanda donc il passe. Viens moi ça là que bien pose bien mirenda kuma ya ezlelonge kuma lo monika Deniles. Pétage. Nani okata place wana. Okata. Yo chakaka au mimango. Elonge kuma demira eselonge kuma. Nana olinge lisusu. Viens na mtavanda naye boy na boone net mo photo alingi mobali naye donc écoutez na ba maladie na ba problème tozalamo na banzoto o mama yango memi yango ememi wana ezali audio ya liboso. En tout cas ici je pas de commentaires. Ici je pas de commentaires pour na koléser batu misusu te on a. Non mais azolo ba clair. Wana za camarade ya Nenet mon voto ngo. Oui, Nenet camarade. Donc Nenet mon voto na Mirae Sababa master. Ba master. Ba meilleur ami tokolo ba pe. Parce que à chaque fois Mirae ça soit du problème
Nénette azalaka. Ayebisaka eke tambala sa mobali kutu boy na boy problème eza boy. Il paraît na yebite soki batindela ki ope audio wana. Naza na deuxième audio. Eza na bango baza ba comédien na nene mon photo pe comédienne. Na aimé o aza na Grèce soki Grèce. Yé comédienne. Bango nyonso baba uta pe Kinshasa ka. Dans ce cas la fille wana o aza na Grèce soki na Turquie ndaye ko benga mira esa pona ebise oye baraté. Nena bimana mobile non ça fait déjà 3 ans. Ce que mira esa tali nde bazarana moba na fi wana nde ba partager ba blog nyonso tu baliaka baliana ka basara nyonso makoko bomanga pendant 3 ans alors tout tambola na tension na a izanga biso v na c kaka donc nde il paraît yango ebomi nde na biso mbango pona souci mais na mituni pe susu est-ce que tant nde kona aimé atindela ki maloba wana to pa ebisaki apesa ki na ba preuve. Parce que si on a qui a mobile non pendant 3 ans, muto azoe bisanga zara na poto, mais ngala mbai nanga to ana kishasa. Pona ndima il faut ba preuve zala. Nini mira esa à monaki. Toi avance. Suivons. Ya bonne nuit. Azala awa ya esa. Ya mtozolo bawe indi awa filmu to losa ne théâtre na Congo. Ya na uti ko benga ine donc eza mamwike. Donc là y pas par ma passe à théâtre. Pour abi film to banda. Donc bango na bango ba comédienne. Zong ça un message en cima. Ya bonne nuit. Azala awa ya esa. Ya mtozolo bawe indi awa filmu to losa ne théâtre na Congo. Ya na uti ko benga ine tango donc eza mamwike zo ngba mama mibali. Makamwa mibali do makambu ya mibali. Imaginez-moi des fois ce qui me choque. Apparemment, il y a des personnes qui sont boé à Mokolo. Na boé ozomone que non, c'est un homme responsable, c'est une maman. Mais tu n'as 21e siècle. Ah mais quelque chose que je ne ferai pas. En tout cas, vaut mieux nabimayou ma j'abandonne. Jamais, ça jamais. Jamais. Je suis ayo petiona zelano laxo pour moi dès que ça commence mal là je me retire de I mirituring because I parting I kiming bino bayanki on continue na bino bato makasi ngayuma zongana soni yona uti ko benga yenene tango donc eza mamwike ezo ngba mama mibali makamwa mibali do makamwa eza ka ndenge na uti benga yona uti ko benga nenet nenet na bazo chake o abumimi raesa todo sa théâtre pas de Londres yona uti benga nenet mo voto akutu na tinde tineli bato bavosa ngona nenet muteklesinga ser moto ndeko jouer ne pas pas de Londres mame eme auto okende poto auto okende Turquie ye mutabengi miraesa babeba niso na nenet mo voto abengi miraesa esi miraesa ke no mobali na yo akoma kobima na nenet mo voto parce que ça lia mirai viente azaki dana ba problème to ke kutu awa dernièrement zaina problème so ke ba tolo wana sependeni parce que ayo kuta na message wana mtazaki dana azaki dana sote zaki no biente et ça lia lisusu mabe mamande meme na liwa. Mama Sarah, ta réaction d'abord par rapport à audio pour mes sous-sauts, to bombi yango poza trop sensible mais to ko apesa isango nenet mo votote et mais wana o apesi sango est-ce que ça na ba preuve yango c'est la question que moi je me pose en tout cas. Pour ce comité na niveau que aimé mamoto na liwa c'est que à présenter qui babiloko o donc sengeli yango memi na liwa yango de memi na liwa par rapport aimé bimisa ba preuve yango parce que to mona ba obenga na mobile nani na loi ba ko beta en tout cas il faut beta maloko la sac je sais que absolument ba image Sarah Tola TV pour de filmer donc parti c'est non pour filmer Miraesa aza suna bisote tozo filmer Yohana donc téléspectateurs Bolanda nous tous c'est des artistes, les artistes comédiens tozawa voilà
mobala miraye ça y est yo artiste comédien bon on sont basiliki babetaye donc artiste comédien tout basiliki babetaye biso na tout ça awa s'il vous plaît 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 tu as vu mobala miraye ça y est yo donde bozo mona boye to na sanateur to yaki pona kotala miraye sa kutina mais to komia mobala miraye akangi biso téléphone mais to za na kati ya sanateur nde to za boto vandi to zela isiko bango baza na salo bazali comme ça so babimi to kutana bango ta na lupango ya sanateur ya bayibisa biso kaka ndenge ezali parce que to na choix to yaki bandakala donc to comme na salle d'urgence bayibisi biso esika azalaki changer place donc selon biso tout le monde état na comme critique parce que bako changer ndenge wana te esika batindi biso to kende to komi kuna bayebisi biso ke non moto ayaka déjà awa aza biso yebisi bango kake non moto yango akangi téléphone azoyamba te batindi biso kombo to pesi kombo babi ba changer salle bazongisi na salle oyo akomelaka ntango ayaka na état critique bazongisi na salle wana donc c'est que échange instant na ye ebongaki me bébé lisusu donc toza alibanda tozelaka mama nanga mama bominga mama toza na bongo te mama singa bloto teka mama bominga Mirai, patela pasi na kapadi na ngai. Mirai sa. Obaki ndoko ya Congo. Nani ngala isi Congo te na osana ke poto. Pota mondeliwa. Saratola TV. Voilà, nakanisi bouti kozwa wana élément boyoki ba congolais na ba congolaise o bazofana na Luanda kuna balobi il paraît mobali moto abomisi par rapport paye ba audio o bino bouti koyoka bi okobeta mato. Et puis ba confirmer que akufi pona mobali comme obimana mon voto camarade nae ale yango wana tension souci wana et mimi de komira esana liwa. Mais Sarah tokoki kobanda kobenga biloko oyo nini mobali wana afandisi na ndako abali yote apekisi au théâtre question ngonde na nina tunelango naboyi lobby famille wana ke kuna babetanga tutika kaka te na tiki yango no tumango lisute tutika kaka mais ça va servir de leçon. Ouais. Ba maman s'il vous plaît biso to abana na bino biso to abana na bino tozo copier nini tozo zwa nini ba papa tozo zwa nini siko ndeke donc ezabo bato penda ba fandi bazo beta mobali moboke parce que obimaki na X obimina Y oye et pas Z obomisi siko X o dans la qui pena moi sinayo oza nango ya or ya diamant ya cuivre. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Pour tous les réalistes, il faut aimer abimisa ba preuve oui, parce que logiquement mon oui. voto peut-être soit innocente. Siko naibité mon voto aimer Nénette baza combien? Nénette mon voto. Ah Nénette mon voto. OK, Nénette mon voto. Dans le cas et malobi que Nénette a trop bimana mobala ya miraesa. Il faut balancer ba preuve. Peut-être ngai nayebi que une jalousie peut exister que ana kabola ena miraesa na moni bango ba okanga matro. Et là on est ko kabola bango za mobali. Nayebi c'est ka mana mobali na. Aimer okokota miniature. Donc pesa biso ba preuve oyo bomi sisi miraesa message nini oyo pia kié. Tiango na réseaux sociaux comme ça biso beto bando juger mobali wana na Nénette mon voto ba bomi miraesa. Kabo eto accuser bango ndeni. Oui, parce que là on a aucun preuve. Preuve exacte comment ba to andolo ba ke ya bomi abomi na preuve nini oyo la kisaka comment voilà a étouffé. Est-ce que pezamba liboso na vie mobali abimana camarade à moi si?
Mais ce que ça dépend aussi, maman Sarah, il y a camarade Nini, parce que moi, j'ai appris que mon voto, c'est la meilleure amie à maman, Oda Outi, Tika Biso. Abanaki même ko se confier na ye, ko pesa ye, tu vois, ndeti makambo, nanga parler pena na yawa, na banoye psango Sarah, tu vois, maman sœur, à la maison là-bas, tala. Or, Yon, ce que Moutouande wana oyo kenapena au PC exposé quatre vérités yanda kunayo oyo kalobi que non Moutou yo ozoko se plaindre azo saloma be ezaye réaction non peut-être les ezala eloko mo mala monté. Maman Sarah, un dernier mot pour toi Kabwana parce que en tout cas la vérité n'y a tout non tozuité. Mais tout ça, on a recherche. Il y a recherche, en tout cas. Je crois prochainement, na mon voto mon konene. Toyo kapeye, aza motuti. Il faut que toyo kapeye version na. Elle a droit aussi. Toyo kapeye version mobile. Donc banangola boko melanga. Bopé sabiso d'informations sur net pour que to communique partout dans le monde. Merci. Voilà, je suis Walt. Lobby Kalilo. Merci.